HP Media. Par rapport à le message Nabanda Kozwana Boutou. Tant on a c'était vers 3h45 avant de comme à 4h. Dans ce moment apparition, il y a un grand leader avec un mystère pour notre pays Congo. Bien aimé, et l'okoni Nabanda Komona. Namona ki ba drapeau, mais drapeau na zo mona ya mboka na biso Congo ezali marque ya drapeau oyo tozana ngote. Ezala ki drapeau mais na katsa drapeau ezala ki na image ya lion. Na katsa drapeau na image ezala ki ya lion. Nde baso benga nga balobi je suis tala. Bile metango na baluki na tala yango, mais mutu asimba ki drapeau ngo asimba ki na songa misapi et asimbi na katskati mais drapeau etelemi na quatre coins. Directement dans ce fond misu na zo mona mutu simba kango ezala ki na elonga kimbango. Simo kimbango azala ki prophète ya nzambe ya solo. Directement lion azala ki na kati ya drapeau abandi koloba na ngai. HP Media. Oba yaka pona kopesa message bayaka ko pasola nzela ndenge zalaki na Israël. Dieu a envoyé Moïse. Moïse n'était pas Dieu pour les enfants d'Israël. Il était un simple prophète, mais il était le frère de chemin pour libérer les enfants d'Israël. Le même que Kimbango se rappelait na sa peuple. Alors lui qu'il n'est pas Dieu, mais Azala qui a envoyé de Dieu. Yango na kosepela na bato nyonso oyo ba comprendre que Kimbango il était envoyé nzambe ya lola apambola bino. HP Media. Taki richesse. Bien-aimé, na somo na Kimbango na forme ya lion afandi likola libanga. Cela menace tel sa message. Alors bi Congo kozonga lokola royaume. Congo esamboka oyo nzambe apambola. Il y a tant de personnes bazana étranger ba kozonga pour que ba ko travailler na gouvernement oyo koya. Bien-aimé na lingi na bisa peuple congolais nyonso. Bisika ozali zala na kimia. Congo esamboka elaka. Malgré makamto so kutana nango, Jésus-Christ a salaki a sopaki makila. Il a envoyé son prophète Kimbango ici au Congo pour que Congo soit élu car Congo est na kati ya prophétie. HP Media. La chaîne qui vous édifie. Oui, bonjour et bonsoir à téléspectateurs. Selon Ngonga Oyo Bozubiso na Bandaku. Tika nzambe ya lola pambola bino bisika tozwami et nalingi to sambela ya mboto pesa message de la part du Seigneur. Nzambe ya lola merci pour nangolo salibisu to mona na suna libota na yo opambola nzambe ya milimo opambola nzambe o akila likolo na se opambola HP Media que la grâce et la katu na biso. Au nom de Jésus-Christ, je sais prier. Amen. Bien. Naebi que tozali ebele na bandaku pour na kolanda message au de la part du Seigneur. Oyo apesi biso encore na kati ya dimension et ya ba prière au tozanango. Que le Seigneur vous bénisse bisika tozwami. Nalingaki yambo toyeba et koleka na message yango et totanga na Ézéchiel 8. Ézéchiel chapitre 8, tobani na premier verset pe tozokita. Le 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme je t'ai assis dans ma maison et que l'ancien de Juda était assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais et voici c'était une figure ayant l'aspect d'un homme depuis serein en bas et c'était du feu et depuis serein en haut c'était quelque chose de clan comme le rein poli. Et il entendit une forme de main et il me saisit par le chevet de la tête. L'esprit m'enlevant entre la terre et le ciel et me transportant dans la vision divine. En Jérusalem, à l'entrée de la porte de l'intérieur du côté du septentrion, et où était l'idole de la jalousie qui excitait la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vu en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion et voici c'était idole de la jalousie était
au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu, et qu'ils font de grandes abominations, que comme ici la maison d'Israël, et pour que je m'éloigne de mon sanctuaire, mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors ils me conduisent à l'entrée du parvis. Je regardais et voici il y avait un trou dans les murs. Et il me dit, fils de l'homme, perçois la muraille. Je perçois la muraille et voici il y avait une porte. Il me dit, entre et voici la méchanceté, abomination qu'ils commettent ici. Je mettrai et je regardais et voici il y avait toutes sortes de figures, des reptiles et de bêtes, abominations et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Bien, balinga mikati tankolo toko continuer lecture oyo tina 18 bisika esukeli. Nalingi na loba nini? Message oyo nsambe azopesa pa bana Israël. Le Seigneur m'a inspiré vexé oyo par rapport à le message na banda kozwa na butu. Tant nazo sambela c'était vers 3h45 avant to koma 4h. Nazo mona apparition, il y a un grand leader un mystère pour notre pays Congo. Bien aimé, et l'okoni na banda komona. Na mona ki ba drapeau, mais drapeau na zomona ya mboka na biso Congo ezali marque ya drapeau oyo tozana ngote. Ezala ki drapeau mais na katsa drapeau na ezala ki na image ya lion. Na katsa drapeau na image ezala ki ya lion. Nde bazo benga nga balobi je suis tala. Bien aimé tangu na baluki na tala yango, mais mutu o asimba ki drapeau ngo asimba ki na songa misapi et asimbi na 4-4 mais drapeau est telemi na 4 coins. Directement na so fongwa misu na zo mona mutu asimba kango ezalaki na elonga kimbangu. Simo kimbangu azalaki prophète ya Nzambe ya solo. Directement lion azalaki na kati ya drapeau abandi koloba na ngai. Alibi pesa message oyo na peuple congolais pe na africain nyonso na race nyonso oyo na kati na ye il croit que Jésus-Christ est Dieu. Bien aimé, et l'okoni na mona katsa drapeau. Na mona katsa drapeau lion azalaki me likolo ya mutu ya lion na mona ki Bible. Na moni Bible na mulangi ya mai. Directement bisenga zo mulangi ya mai wana sopango na mabele. Tango na sopiango na mabele directement na moni mabele bando bimisa milinga. Na milinga mabele banda ko bimisa bazo bisanga i milinga no zomo na wana ezali malédiction oyo Congo banda kiko bomba bambula ebele yango moni bokonzi na bino ya Congo ko kaki jamais ko yeba ko pesa bino kimia na tuni mutanda ko bisanga siko mai ondenge toki bongeni koloba nini ayebisinga i mai wana ezali grâce oyo Nzambe alingi asala mais lobana peuple ke ngai kimbangu on a pesi message oyo nazali mosali oyo Nzambe atindaki mission nanga ezalaki pona ko libérer Congo. Batu ba comprendre que nazalaki prophète solo balongwa na kati ya idolâtrie. Batu ba tsika ko kende ko signer ba pacte. Bien aimé, tangu nazomo na drapeau directement lion wana azalaki na kati ya drapeau abimi. Na moni physiquement abimi bo azalaki na image, nazomo na image zo bima bilongi mibale. Nazomo na elongi ya lion pe na elongi ya mutu, mais mutu na mona elongi wana ezalaki mbangu. Directement a bisingatala na moni akomi na mapapu apumbwe lion wana apumbwe abandi ko kende directement nga misu na ngetsikali na sotala ye tangu na sotala ye na moni akei akiti likola libanga moko ezalaki ya munene na kati ya libanga wana directement na moni moto azalaki na image ya lion afandi me na moni alati lokola barua abisingo moni ngai na ye pona ye bisabino ke bokonzi ya mboka na bino ikomi tango oyo eba kozwa valeur parce que mboka na bino bozoleka na ba problème milimo ya bancetre bato bazalaki ba héros bazana esengote mais yebisa peuple congolais ba comprendre que ngonga délivrance à Congo ekoki ba comprendre que ngaki mbangu nazalaki mulaki sinzela yango na koyebisa peuple nyonso bo comprendre que na pays nyonso pe na génération nyonso Nzambe atombola ka ba leader oba yaka pona kopesa message ba yaka ko pasola nzela ndenge zalaki na Israël. Dieu a envoyé Moïse. Moïse n'était pas Dieu pour les enfants d'Israël, il était un simple prophète, mais il était le frère de chemin pour libérer les enfants d'Israël. Le même que Kimbango a se rappelé na sa peuple. Alors dit qu'il n'est pas Dieu, mais Azala qui a envoyé de Dieu.
yango na kosepela na bato nyonso oyo bakomprenaka kimbangu il était envoyé nzambe ya lola apambola bino parce que nayebi ke bozana nzela malamu. Je ne parle pas bato bazogomela ba idole bato bazana katsa idolâtrie yango oko remarquer na Ezekiel 8 to kotanga nzamba azoloba na bana Israël. Alors Israël bazalaki baumbu. Pourquoi? Parce que ezalaki na trou moko na kati ya Mireille ezalaka ba mir o batongaka pona fierté ya mboka tout monde ko mingi na ba prison. Et mais na kati ya Israël ezalaki na Mireille. Na kati ya Mireille wana ezalaki na batu oyo babandai ko suwa ba secret ya bana Israël babandai ko teka yango ba so livrer ba secret na bango. Yango nzamba zoloba na Ezekiel étant prophète. Alobi tala lidusu ezana kati ya Mireille. Yango eso sala ke ba teka ba secret. Bien aimé, na yebi ke même mboka Congo ezana trou moko o ba infiltrer ba zokota. Bazoya ko so ba bie ya Congo ba kende ko teka. Bazoya ko mema passe na mboka Congo. Mais na vision na zomona ya drapeau tam na moni lion na comprendre que mboka o eso sala géré par un roi. Parce qu'il mange, il y a lion wana, ils ont tel sabiso royauté. Le même si vous lisez les Écritures, beaucoup monde même na ba descendant ya Jacob. Et c'est là qui na mona moko na kombo ya Ribé ya Juda plutôt. Juda c'est là qu'on a comme un lion. Na kat na yende bokonzi ebimaki. Yango ba tel singa il mange ya drapeau ya Congo mais na moni ba symbole ba tsawane c'est là qui te na moni il mange ya lion. Na comprendre que royaume Congo ezolongwa ndenge tozalaki na république ezosonga royaume Congo parce que mutako kambango akozala un roi yango batel singa imange wana mais bayebi singa il faut qu'on reconnaisse qu'il y avait un prophète de Dieu à souffrir pour ce pays. Et l'esprit de Kimbangu est au Congo. L'esprit de Kimbangu est au Tamboussa. Beaucoup de prophètes. Na roi Akoyaka, il sera travaillé comme un roi. À cause de la présidente. Cela mena Congo. Et Koyeba Kosonga royaume. Et cela mena Congo. Et comme pays où Kolekaba Mboka Ebele. Na invention. Toko koma na kimia na Katsamboka Congo. Yango tangu zamba soloba na Ezekiel 8 alobi ezana trou moko oyo ezobi misaka loboko, c'est-à-dire en d'autres termes on dit ceci, bien aimé, il y a tant de personnes makambo na bango ba comprendre kate ozana ba projet boso solana ndaku na papa ma oko remarquer makambo ane bimili banda o mituna kama projet na biso ba yebi yango ndenge nini bien aimé tikana bisayo, il y a un trou dans ta maison, il y a un trou na katsa ba projet na yo, il y a un trou na katsa vie na yo o esalaka ke même moko noir eswaka contrôle ya makambo na yo. Yango nzamba so rappeler biso alobi ke yebisa peuple na ngai nga nzambe na sana bomoyi moto oyo andimi nga lokola mokonzi pe mobikisi akoya ko bamba trou o esalaka ke mokila moyini e ba komemelo ba problème beneme a cause ya trou esana ndaku na yo batsayo maladi moko esilaka te a cause ya trou o esana vie na yo beneme batsa ko molimo ba dépense ata olingi o sale loko moko boye okomone ko banda bien me kosuka mabe parce qu'il y a un trou. Moto yo trou ezana katsa ndaku na ye bien aimé omona obali batikelo libala mais zwaba na batala parce qu'il y a un trou yo ovaka na ba avortement soko zwiba na bien aimé bana ona bakendaka toujours babimaka omona moi salaka ba fausse couche omona mutazwi zemi mais 2 mois 3 mois zemi limwe. Pourquoi? Parce qu'il y a un trou le boko moko bimana katsa liluswana e yiba kobana Congo ezana trou moko zo yiba richesse na biso. Maintenant le Seigneur me dit je suis parle à mon peuple va comprendre que je suis le Dieu de Kimbangu. C'est moi qui avais envoyé Kimbangu. Na tsunda kepo ame ma message na kati ya mboka Congo comme un prophète. Maintenant batu oyo bazana kati ya distraction baza batu o bazo perdre o etali la vie parce que vie elingi esonga na kati ya mboka Congo parce que to perda ki richesse ebele yango nzamba lobi na ngana bisa biso ke ngonga ekoki pele metangu na moni afandi likola libanga directement bando tel sanga mystère na kati ya mystère na moni asimba ki même o etali ba diamant. Et na katsna il y avait des choses. Maintenant le Seigneur a zolinga amema restauration. Na katsa restauration, il y a des choses que Nzambe azolinga aiba kubimisa. C'est pour cela que Nzambe azobisa bisoto songa na katsa présence na ye. Il y a toujours la gloire de Dieu. Il y a toujours le secours de Dieu parce que motono sa tournaka regarde pas na ye, il y a le secours de Dieu yak. Nzamba lobi na bana Israël, abi il y a une main o esobi na katsa lidusu.
Na kati ya lidusu wana epermetaka bayiba mbongo spirituellement. Bien-aimé, il y a tant de personnes à Zwakane opportunité mais avancement exact parce qu'il y a un main noir et yaka koiba. Batono se ko associé na kati ya makambo. Oko remarquer que mabe yaka parce que main noir moko et yaka toujours ko contredire o etali avancement na yo. Yango zamba soloba que l'air sonne. Bien-aimé, tant na moni message oyo na moni azola kisanga iba bie ya mboka Congo. Alobia omoni mboka na bino eza mboka oyo nzambe ataki richesse. Beneme nazomona kimbangu na forme ya lion afandi likola libanga. Cela menace tel sa message. Alobi Congo kozonga lokola royaume. Congo eza mboka oyo nzambe apambola. Il y a tant de personnes bazana étranger bakozonga pour que ba ko travailler na gouvernement oyo koya. Beneme na lingi na bisa peuple congolais nyoso. Bisika ozali sala na kimia. Congo eza mboka elaka. Malgré makamto so kutana nango, Jésus-Christ a salaki a sopaki makila. Il a envoyé son prophète Kimbangu ici au Congo pour que Congo soit élika. Congo soit na kati ya prophétie. Makambo tozo kuta nango makambo tozo mona beneme ekotika la pona libelate parce que la main de Dieu est likolo ya ba juste. Le Congo est béni. Yango nzamba lobi na ngai vi ya motono sona mboka oyo. Il faut peuple congolais azala mutune sengo à comprendre que la gloire de Dieu est liboso na biso. Congo ezo sala délivrer. Congo ezo sala esengo. Na moni président mokoba latisie kitoko lokola roi ba fandisie na trône. Mais na moni na katsa drapeau ba changer drapeau na biso. Et tikali drapeau oyote. C'est là que le Seigneur me dit Congo ezoe ba kokoma lokola paradis. Congo ezonga royaume. Et makambo tomoni ya ba crime, makambo nyoso ekoleka parce que l'Éternel a télémi pour la délivrance ya mboka Congo. Et c'est pour cela que na moni apparition ya Kimbangu étant prophète, étant le frère de chemin. Aye pour que aye ba kozongisa conscience ya peuple congolais qu'il y a un Dieu single te se confie na ye Kimbangu se fit un prophète tikanzambe apambola motonyoso nazobonde la nzambe motonyoso me noir et yaka kobebisa ba faire na yo et détruire santé na yo et yaka pour et détruire makambo na yo kobanga tel que le Seigneur de gloire a tindi message pour que eya kolongola obstacle wana elongola elokonoso yaka kokobundisa vie na yo. Je prie le bon Dieu bisika uzali libulu no sobati mola na ndaku na yo na katsa mirai loboko nyoso ya mwindu e yakapona kobebisa ba faire na yo santé na yo ndaku no bana na yo avancement na yo ezo combattre pour que o se stabiliser te na vie nzambe ya Kimbangu le véritable Dieu d'Adinabal a telema na vie na yo pe loboko wana ebanda koyamba moto au nom puissant de Jésus-Christ et na pamboli nzambe parce que na yebi to sala ki ebele bene me message oyo ezali mulai na katsa ngona libanga. Mais tokoeba koswango na émission monsieur Zoya na kotel sabino et pourquoi drapone et sengela qui est changé pe elongi lion ebima pourquoi Kimbanga fanda ki likolo ya libanga tokozwango na édition mususu mais na kosepela tozala ensemble et prions parce que nzambe asoprengisa restauration ya mboka Congo à bientôt là ko tete kobenga le prophète osana posa to sungo na prière wana posa et nzambe aiba ko orienter yo au santa kondimana yo kitaki par rapport à la réalité au santa ki ke makambo belé ayo ezo simba souté parce qu'il y a un main noir o ezo tourmenté yo benga biso na plus 243 89 91 67 268 plus 243 89 91 67 268. Nzambe apambole yum tolandi biso bisika nyoso zwami na bisika nyoso na lebi nzambe ya Kimbangu nzambe ya Dinabal nzambe ya bapotre ya baprophète apambola bino et na yebi tukokutana nzambe apambola EHP Media nzambe apambola ndeko Brice apambola ndeko Nata wazana kata réalisation que le Seigneur apambola EHP Media mobimba tokutani na ba émission koya nzambe ya lola atikala nzambe tokutani bye. HP Media, la chaîne qui vous édifie.